Adage moko yebisaka biso que non, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mutu mokili ata soki osaleli ye bolamu ya ndenge nini yebaka ke non suka akobalukela yo, suka akoya kaka koloba na mokili ke non oza mutu mabe. Wana eza penza nature ya batu. Peut-être sur 100% ya batu, nakoki kolobaka 2% ya batu. O bazalaka, mutu asta saleli yo malamu. Ata soki un jour, asali mabe ya makasi ya koleka. Mais 2 personnes wana, ekoyaka ko se rappeler na bolamu. O mutu asalela bango dans le passé. Ba otala lilote. Mais ba otala, oye le cas déjà balobi ke non mutu yo. Asunga biso mutu oyo aida biso. Nakoki jamais lelo koya na loba ke non mutu oyo azama beme. 98% ya batu. Lobi osaleli ye bolamu. Lelo kaka. Osali mwa erreur moko boye. Ayembala moko ko panza yo na niveau moko pas possible. Salut cher Bouchou. Salut cher abonné. Salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye kana makambo oyo ezo yinda, kana makambo oyo ezo beba, kaka na makambo oyo eza sûrement pas possible sur les réseaux sociaux. Bande konanga avant to kota kuna ekozala bien à nous toya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke non chaque fois que tozalaka na émission ya sika, chaque fois que tokotisaka ba émission ya sika, tozalaka pe na batu ya sika o bakotaka na chaîne na biso. Yango toye lelo ko sensibiliser bino nyonso tu batu ya sika o bokota na chaîne ya Étoile Inès TV. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abisso, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokoso makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge to salaka, talelaka heure na yo, soki omonike eza nango tongo na osenga na yo, lia petit déjeuner na yo. Soki omonike no eza nango midi, Étoile Inès TV a osenga na yo, lia penza repas préféré na yo, et puis soki omonike eza nango pokwa, na osenga na yo, lia penza soupe na yo na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Bande konanga lelo toye na makambo ya Dadi Kitambala. Mwana ya ndeko na biso to comédien na biso, dauphin na biso comédien na kombo ya Dadi Kitambala oya tika biso il y a des années passées. Lelo mwana na ye aye sur les réseaux sociaux, aza ya kosilika, aza ya kotomboka na niveau moko pas possible. Bande konanga to kota na analyse na biso. Avant to kota kuna, avant to beta masolo, avant to solo laka ndenge to solo laka, nazo tikela bino mwa video ya mukuse kaka wana tokomona na lisusu après video na biso na système moko ya bien. Tolanda video oyo et on se retrouve juste après. Mama 2024 Gafker to yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe
fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker, solution ya santé na yo. Gavker ndeli kambo, Gavker ba solution kili ba solution surtout na ba problème nyonso o bozanango, hein? Ba maladie nyonso, o nyonso ezotungisaka ba nzoto na bino, Gavker ayeli bino masolo moko ya kitoko la famille na niveau moko pas possible. Bandeko na nga kandenge to bando beta masolo ya ndeko na biso, mwana na biso, leki na biso, nièce na biso, tantine na biso, grande sœur na biso na kombo ya Dati Kitambala. Bandeko na nga après kokufa ya ndeko na biso, comédien na biso ya tongo, papa Dadi Kitambala, tomonaki ba vidéo kili. Ba vidéo ebele ebimaki sur les réseaux sociaux. Comment Belvi Kandi abandaki kokende ko visiter bango, comment Belvi Kandi abandaki kokota kokende kotikela bango biloko kolia ko visitaka bango kotikela bango moi quelque chose. Toyaki komona kutu ata tango ba comédien nyonso ba s'organisaki pona Pierre Tombal ya ndeko na biso comédien na biso na kombo ya Dadi Kitambala. Il y avait de ces comédiens oh babimisaki bambongo na bango te. Saki na ba comédien mosusu babimisaki bambongo na bango muke. Mutu oyo to batu oyo parmi batu oyo babimisa bambongo ebele pona konorer hein Pierre Tombal surtout ya ndeko na biso Dadi Kitambala. Belvi Kandi était parmi batu oyo. Mais lelo c'est comme si bolamu wana ezomonana te. Bolamu wana bazipi yango, bolamu wana bazo lingate, hein, eleka sur les réseaux sociaux. Mais balingi lelo koya ko sambwisa Belvi, balingi lelo baya ko finga Belvi na niveau moko pas possible. Avant qu'on brise silence, ya Dati Kitambala. Tomonaki c'était Mama Teresa. Mama Teresa nde akotaki. Mama Teresa aloba ebele na kombo ya Belvi Kandi. Combien Belvi Kandi azobima na mibala batu. Combien Belvi Kandi boye ebele abimisa. Un jour après kaka, koloba ya mama na biso, Mama Teresa, et du coup toye komona Dati Kitambala. Yepe aye kokota na tango akoti. Kotala ya ata na plateau bandeko nanga faso abandaki koloba. Neti mutu moko azobunda. Neti mutu moko azalaki na kanda, azalaki penza na posa ali ata mutu. Neti mutu moko vraiment alobaki lelo soki na kutani na Belvi akomona nga koyoka nga. Ezalaki sonmo. Donc nakotala ka na miso ya Dati o comprendre que non. Eza na makambo oya yoki. Hein? Mutu soki ayoki mwa makambo moko boye sali e pasi.
sikoyo alingi abimisa nyonso sans ko se rendre compte que non makambo na oloba lelo est-ce que lobi ekopelisa boto te to makambo na oloba lelo est-ce que lobi nango ekoya kosunga nga to ndenge nini. Donc François bandaki penza koloba ezalaki somo na niveau moko pas possible la famille. Comme d'habitude, Étoiline Ines TV ayepe kosala analyse na ye bandeko nanga. Nani mutu atindi Dati? Pourquoi lelo Dati aya koloba bongo na Belvi Kandi la patrona? Bandeko nanga makambo eza ebele. Eza ebele. To sala analyse na biso, yanga analyse na osala ngo kandenge na zoloba. Analyse na bino bo sala ngo na ba commentaire. Numéro na biso ya téléphone eza nango affiché. Soki okolinga osalela biso, salela biso ata na WhatsApp, benga biso, tokoki toutefois ko partager to ba commentaire na bino ekosala pe malamu mingi. Bandeko nanga comme d'habitude, avant na kota na commentaire na biso, kandenge ezalaka, nazwaka mwa repo ya muke, nazotikela bino lisusu video na biso oyo ezoleka mikolo yo, et après tokoya ko continuer. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Biloko asike ekoti, biloko kitoko ekoti, biloko gu penza ekoti balobi Gavker nde likambo bandeko nanga place ba solution ya makambo nyonso eza na système moko kaka ya tokoso makasi. Bandeko nanga kandenge to sala analyse na biso avant to kota na mwa analyse na pesa mwa bambote kandenge zalaka na pesi bambote na ye moko Linda Bukulu na pesi bambote na madame Judith Diampovisa na pesi bambote na madame Madeleine Keta depuis quelque part na pesi bambote na mama Joséphine na pesi bambote na mama Tina Sambia na pesi bambote na tonton Héritier Yelo na pesi bambote na nga na madame Bijou, madame Sidonia Siala, madame Sandrine na lela binope fort na système moko ya kitoko na pesi bambote surtout na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV ba onyo surtout bazwaka tana bango pona olandaka biso. Grand merci surtout na ba onyo surtout babengaka biso ba papa na ba mama ba yaya ba leki. En tout cas que Dieu vous bénisse. Ba appel na bino et salaka biso kitoko pas possible to sepelaka mingi na ba appel na bino. Bandeko nanga to kota siko na analyse na biso ezo sala pasi komona bolamu oyo Belvi Kandi la patrona asala pona famille ya Dadi Kitambala. Lelo to ya komona mwana na ye aya pas seulement
koloba peut-être ba vérité moko boye mais koya na degré to na niveau ya koya kosambwisa Belvi Kandi mokili oyo. Je suis sûre et certaine que non, soki papa na ye azalaki en vie, je ne pense pas que papa na ye alingaki a supporter to a tolérer ba makambo ya bongo. Papa na bango alingaki aboyango na motema moko. Asali bongo parce que ayebi ke non, papa na bango azate. Mutu akopekisa ye azate. Ndeko na ngai ya mwasi, mutu oyo azotinda yo, azokosa yo, pe mutu wana alingi yo te. Parce que mutu oyo alingaka yo, akoyebisa yo mwana, oza nanu mwana muke. Makambo ya théâtre okoti, oza na besoin ya encadrement, oza na besoin ya batu ba former yo, oza na batu besoin na batu ba sunga yo. Mais mutu oya encouragea yo kota ba émission kendo sambwisa Belvi Kandi, to kota ba émission kendo sambwisa mutu tel yaya, toza kakawa makambo nzambe ezalaka somo na vie ya lelo na mokili ya lelo. Kolinga te koya kosambwisa mutu sur les réseaux sociaux parce que oyebi lobite, surtout na carrière oyo koti. Oyebi lobite ndeko na ngai ya mwasi, oyebi lobite ata soki kandenge olobi ke no Belvi Kandi aza mabe, Belvi Kandi boye boye, Belvi Kandi boye boye. Eloko ya liboso na kolinga nanu koyebisa yo ezake biso tolingi Belvi ka boye, kandenge aza tolingi na yeye ka boye. Toyebi ke na se ya moi eza na mutu oyo azalaka parfait te to parfaite te. Mutu nyonso azalaka na malamu na ye na mabe na ye. Na kote na biso na mabe ya Belvi Kandi, biso tondima ye ka bongo. Moyen pe to boya ye ezate, moyen pe ya koyaka koboya ka ye ekozala pete. Mais eloko sali dati osali mabe makasi basalaka bongo te. Soki oza na posa ya koya kobunda na Belvi Kandi, kende bo bunda ta na kunzu. Komemaka ba makambo wana te na ba réseaux sociaux. Batu o ba ya na attitude oyo zanango. Lelo ba carrière na bango eza wapi. Omoni batu o batindi yo. Ka le même batu. Bako seka yo, bako bwakisa yo. Ezalaka bongo. Parce que batu azalaka nde nini. Yo oye kosambwisa batu sur les réseaux sociaux. Ka le même batu oloba nini mwana wana azalaka mwana mabe kaka ndenge asambwisaki mutu tel. Un jour biso pe akoya kosambwisaka biso. Aza mwana oyo tokoki kosalela confiance te. Olanda ba mama Teresa. Mama Teresa si akola. Akola na ye asi akola kola. Na age na ye wana. Ekozala lisusu facile te to possible te keno asala pe eloko etombwama. Ekozala te. Wana to loba. Babilo mosusi fo to lobaka. To loba penza. Me yayo. Oza nanu mwana muke. Ba chance eza ebele. Ya oloba keno un jour. Peut-être kandenge ba Belvi Kandi baza boye. Un jour pe yo pe o la musi ya yo. Bakomi kobenga yo soki la mama de nani. Soki mutu tel. Parce que oza mwana muke. Moi ba chance eza nango ebele. Mais batu o basi ba kolineti ba mama Teresa. Bango ba otika la ka na sima batu. Ba o travaya ka na sima batu. Ekozala bongo. Ekozala penza bongo. Alors na age na yo wana. Eza age ya kokota teke o bandolanda ka ba mama moko mikolo. Parce que bango ba kota ka ba live ba lobi biloko ya loba. Yo pe o bandokota ka. Yaya. Zonga sima zala mutu. Tika ba makambo wana. Et puis makambo oyo lingi obimisa keno. Tango bando benganga. Tango na kendaki na matanga mama sila. Tango na salaki boye yaya. Kolinga kopelisa moto te. Mams wana na Belvi Kandi. Yeba yango baza batu moko bazo travailler. Ata soki lelo bazo yoka na kate. Me ekozalaka na mwa eloko moko boye. E osala keno bango mibale un jour bakomi koyokana. Yaya bako balukela yo. Yeba yango.
bomoni ba chef ka ndenge ezalaka ba chef ba entreprise intel ba chef ba société intel ba osololaka te mais ezalaka na mwa eloko moko boye ekoya kokutsanisa bango bakomi na bango mibale kosololaka sikora tango wana bakobanda osololaka yo bando omemaki songi nde okobima na poasa nde place oyo tomonaka bato mosusu na misala balongolaka bango alors zala keba mondial lelo za deja mwasi oyo tangi kan ndenge okendaki na classe zala mayele tomonaka bato mosusu neti balinda kote wana eza exemple tomonaki ba interview na ye batu na ye alobi ta maison na biso ezalaka SB mais soki Belvi kandi abengi nga na okendo sala soki naza na tableau kujouer te na SB tomonaki badaeli alobi nini maison na nga ezalaka famille bota mais soki SB abengi eke naza na ba tableau okendo jouer te na famille bota na okende wapi SB mutu azalaka bongo mais biloko okomi kobimisa yaya ekolukela yo ba problème moko na vie toza kaka wana mokili batu o bazobetela yo maboko lelo topesa 3 ans topesa 5 ans le même bateau baozonga sur les réseaux sociaux pona koloba keno mwana oyo aza mwana ya kosunga te aza mwana moko mabe ka le même bateau et puis ba vidéo oyo yeba keno na ba chaîne bateau etikala bakozonge sanga kango un jour basala ebela bateau basala bango boye basala ba émission bakota na ba émission un jour bateau ba changer bakomi kozonge sela bango ba vidéo wana alors eloko na osenga na yo kendo bongisa ata soki Belvi asali yo makambo neti ndenge nini acte o sali ndeko nanga mwasi osali mabe basalaka pe bongo te na mokili ya lelo soigner ba relation na yo place nyonso so kendo sala soignaka ba relation na yo parce que toyebaka lobi te mutu azotinda yo to mutu azo encourager yo oya sur les réseaux sociaux pona oya kosambwisa bato pas seulement Belvi kandi toyebi lelo kosambwisa Belvi kandi mais après 2 ans okobalukela lisusu mams après 3 ans okolinga okende pa ya dinana ekozala bongo yaya déjà na ba groupe peut-être ka epa ya mams ndo okobando Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.